informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Nabi ke bonara shalablo mingi Congo Cool TV parce qu'il y a déjà la voix des sans voix même la rabino makambo ebelo ezoleka partout dans le monde côté wana kutu et ratakate. Je dis merci à mon équipe technique tous ensemble ba accompagner kanga. Je dis merci à Stone, merci à Ezekiel, sans oublier Léa la première dame. Merci beaucoup. Merci à notre boss Papi Destien depuis Londres. Nabi ke bonara émission na bino mingi concept et la cabine ba étoile le toza étoile la sika ou la découverte vous et puis ça mi pongo na nga humble servante tabino Yasmine Sakou la patronat émission anga lelo nazanga mon côté comme misano naza awana confrère nangai Doris Malemba na inde toko panza teke toko fongola na bozindo toko parler sir et toi na biso lelo to bosi à la découverte les la voix des sans voix tozo la sabino et toi na biso ya makasi waza libanda mboka na kupesa na maloba na ndeko nanga Doris na inde to kofongola na bozindo to yamba et toi na biso mokona lelo. Bonjour Doris. Bonjour la patronne, bonjour vraiment, bonjour la internet, nous tous besoin la biso et puis lelo vraiment tozala qui tozala na pona kolobela et toi na biso sika otobe na bongo na kombo ya Jojo Iyeti wato sala vraiment musane kitoko et puis azoko évoluer na mikila mindele na concert na ngai la patronne vraiment tozo lobela makambo ya joueur na biso Jojo Iyeti o aza étoile moko ya Congo azoko briller na mboka bapaya vraiment na rozala nous précédé à raison que ça va pas nous parce que plateau lelo eza ko kambama na la patronne tika na personne nous merci l'équipe technique ou ma casse va télé awa vraiment la moline de ko papi na sipeli ndeko Ezekiel na moline la sima Stone Lombi ya zala vraiment na mkongo ya kala ya talo ya kala umela vraiment na petit biso mbote na la et non Léa première dame la PC mbote vraiment merci na bandeko bo na biso bo s'abonner vraiment massivement car na Congo Cool TV vraiment la découverte chaque jour même chaque mois chaque semaine et le Kwasika les vraiment aujourd'hui surprise à ce que toi la Congo au biso na bino ba téléspectateur na biso boye ba quitter
merci pour la parole. Merci beaucoup Doris, merci en parlant de notre étoile. Étoile la biso aza moto azo pesa mingi mais kaka reconnaissance les aramboka na ngambu ya mboka so Congo pe ya bato bazaka ba section na biso ba sélectionnaka bato ba beta kandembo. Étoile nanga na kosa un peu portrait na ye. Étoile nanga mokona lelo eza Jojo Yeti aza na nationalité congolaise aza ko évoluer na mboka ya mipaya azo beta na équipe ezali Cosmos na pays na ba pays eza asiatique bato yo balingaka bale bato balingaka lisano ya ndembo tant na lobby na niati sikana bazo comprendre déjà qui est Jojo Yeti azo bunda makasi mais pourquoi pas bato ba sélectionnaka bato ba beta en équipe nationale bataka bakana bango donc tingai à la découverte bimisié botomoni ba effort azo sala tout à l'heure ba réalisateur nanga ba hostile sur ba image sur inédite bon mona comment est-ce que aza ko se défendre azo tombola bendele ya mboka na biso Congo na Mikila Libanda. Je fais un clin d'œil naie déjà tous ensemble on a déjà makamozo les kaza koinda na le bosenga la bino tout ça yango le à la découverte pour bozolo ba trop tozolo bela ba tous pourquoi pas bana mboka Doris Malemba tout me campé koni ata obeta mo mokolo to ko na ba effort aza ko sala vraiment moi il reconnaissance karandeza est-ce que ba sélectionnaire wana bazo ken ba kenda ka bangambo wana te bata bato bazo sa effort ba ko pesa ba meilleur na bango équipe nationale. Bon, vraiment merci pour la question posée. Et cette question me va bien. Tolo bela étoile na biso Jojo Yeti zo ko évolue bazo beta ba bien. Tozo mona difficulté za na bande ko na biso oyo baza na entouré na ministre sport bande ko na biso baza ba difficulté makasi ya ko zo message ko komisa yango bisika o sengeli koma to balingi pe mingi ba 10% de to chiko lobela to mona Léopard na biso ndi makamezo le ka ba 10%. Or fallait pas exploiter ba talent ba on va ko exploiter beaucoup plus ba 10%. Parlons de Jojo Yeti. C'est-à-dire que ndenge tozo sur la réalisation musée tout ça mais qui toko kuna vraiment na sepeli vraiment mingi ndenge bazo ko balancer déjà moi ba extrait wana ba ndeko ba otana bandako tala un peu ba bi ondo na biso Jojo Yeti azo ko tia to chiko za na kan na biso à 2019 je crois au Léopard na biso a outi kolonga avec beaucoup d'humiliation ba tie biso ba bi ebele et ezo zanga batu lokola ba Jojo Yeti ba pointer na numéro 9 wana bien na attaque équipe nationale pour te réussir ba coupe te réussir ba valeur ebele kana football Congo donc batu ya boye ceux qui te tient beaucoup donc la biso média presse tozi makamba Jojo Yeti en charge en compagnie na ngai moko Doris Malemba na concert na ngai la patronne vraiment Yasmine nde tozo lobela ngo et puis na boss na biso va permettre biso ya Congo cultive vraiment na pesi boss Patrick Mbote na Londres parce que na biso makamba boye vraiment pour découvrir plutôt bêta à CT boye il faut qu'on a Congo Pullman télévision vraiment na habité. Parlons vraiment tout le bien nous place il y a 10% au vent de l'ango. Est-ce que joueur a beloka Jojo Yeti a quoi koya na Léopard pas ça 10%? Kolobelango mwana mboka Doris eza makambo ya soni ta biso bapandisa ngoto to kokite to bombi mais to tombo aka mongo pour pas comprendre que ti ba Yeti bazo yate une équipe nationale eza le kambo ya 10%. Mutu ayebi musana yebi akopesa malamu akopesa belé pour la mboka pour la évolution ya équipe nationale bozo stopper pour la causer la 10% nazoloba na ministre du sport veiller sur bateau baza zinga non parce que ekozala ekokoma na tamoko tango le meilleur réseau pesa maté batunyo so barotia miso pour na baroba ke tata mokonzi ozo sa mosa le ngo banité nzokande phénomène 10% mutabeti porte to batu bakenda kana ba source bakenda kana ba fond ngana to découvrir et ça par rapport totali tozo la match tozo la bandela mais la patron na eux ça la découverte yamba batu mususu pourquoi pas olobela pe si jeune pour tozo la posa ya Jojo Yeti na équipe nationale ozomona Jojo Yeti lelo soki a se pointer et ça bateau déjà ba mesana ko pesa azana posa osenga 10% te akokabela yo etant que moi na mboka ndeko na congolais mais ezala te ke na musaya azo pesa azo sala pa futa parlons un peu de la semaine passée tozala ki na match ya Léopard na stade na biso Martyr to mona ki bana mboko babeta ki wana ba bonga ki te to balongo bana ki te po bazala na terrain vraiment babeti bale na ebisi yo quelle humiliation
na stade de martyr tozwi tolokoti mingete misatu na stade de martyr tala niveau humiliation soki normalement mwana mboko azalaki wana lokola mokambi to entraîneur ye azalaki wana azwi habite leo na aline bato koka bajojo yeti na mosala kitoko azosala boye aline bato basengeli mpo babeta mpo na fierité to mpo na kotombolaka bendele ya mboka na biso tozwi 3-1 na mboka na biso moko à domicile et puis to prenez équipe lokola équipe nini Rwanda et puis équipe lokola Rwanda ndeko na ngai na monde ya football to na Afrique na biso ba classe carrière combien to 40e de ba na lopoto et puis RDC ça s'appelle 40e na Afrique lokola tozomona bandeko na biso balingi mingi ka makambo ya 10% mwaka nyaka yango ça ke bango bavanda wana nazoloba mingi na bandeko bazali pembe na tata mokonzi ya biso Amos Mbayo o batie wana kwa ministre sport ya mikolo yo papa tika biso bapandi sango totamusa sango to memela bino sango ya boye tala à la découverte à lelo ekei ko bimisa bino ndeko kwa Jojo Yeti o azosala musala kitoko boye soki papa mokonzi o ya biso ya ministère ya sport oza kolanda biso sala penda makasi to effort nde balobaka na français bokende biso ndeko oyo ba région d'équipe nationale to bobenga biso na ba numéro na biso eza wana boye ko benga biso bokozwa biso puis tropesa bino intégralité ya makambo to intégralité ya masolo bokoyeba ndenge ni bokoyi kozwa po biso ne toza na makambo nyonso na maboko na yebite ndeko na mwasi so merci beaucoup ndeko na Doris Karande yango tozoloba tozobeta mwasi te na ba numéro oeza kana ba ba ya ba écran na biso so tozolanda ba émission na biso ou soit na koyi kopesa bino yango parce que biso nde penza to vandi na bodindo na makambo etali ndeko na biso Jojo Yeti poto mekaki un peu ko sala ba recherche ba bimisaka étoile eloko oyo d'ailleurs na mokili na nature mwinda babomba na sambetu babomba mwinda na sambetu donc ye ba effort na ye qualité ya musana na ende sali to découvrir ye to binisa na à la découverte et puis azo mérité équipe nationale bino bande ko bolingaka kanyaka bolingi 10% te mobosa musala elongo bani poto pesa meilleur na mboka makambo se changer ti fati pa na makambo asika gouvernement ba joueur asika entraîneur asika mais botika ba caractère à 10%. Papa Moutounion soit en posa ya contact ya Jojo Yeti nazo pesa précisément ministre Abisso Amos Mbayo numéro na biso yango yo plus 243 89 910 44 53 plus 243 89 910 44 53 donc soki bo bengi biso nde bokozwa bodzindo ya ndeko na biso ndeko na biso Jojo Yeti ndeko na Doris to meka un peu ko fongola nanu phénomène wana ya 10% po to ko koleka yango te tomoni ba joueur ebele pe ba ponaka bango na ba classement ya ba kan mususu tomona na ba présélection tomona ba kombola bango subitement sur le terrain et comme ba babeta bale baté bato nyonso balingaka te o soka ye angata mongete akenda ka côté bato bakoyi ko kendaka tout droit au but balongoli bango to beta no lisolo ana seke bango pe bakoyaka kaka na poule ya 10% na ba présélection batie bango et comme sur le terrain ba sélection bazate merci vraiment pour la parole et puis pour la idée autour de ton question na koyo koloba boy na simbi boy ba o moni bazwa kana na présélection ba koya même 50 so 60 ba be mo na présélection tant ba robenga bango wana ba ebisi bango au moins de boye tant ba opesa $10,000 yo ko pesa biso 10% na biso $1,000 na bango ezali siko soki bamoni ke liste définitive bakomi kosesa bana bato ba décharge oyo globa signé aso zimbongo pesa biso $1,000 10% $10,000 non allez yeso ka boy bongo ata ba bimo oliaka ndembongo na minu bakozwa ote bakozwa ka ba kokite na esiko bongo batie po bapesa ki kanyaka yango tozoma tata mokonzi ekolo Félix oto benga mikolo papa Beton ye aboye likambo ya kanyaka même ba audit wana papa zo stress ba audit ba ministre audit mi salisa ngo pe na ba entraîneur na ba directeur à sport na ministère à sport pardon bandeko nanga soki pena papa salisa ba audit tokoza ba joueur ka ba Jojo Yeti po tokoza ba extrait tout à l'heure tokotia moins intégralité bo Rolanda ngo vraiment
ndenge ndeko azobeta bale boye tala ndenge mindele bazokobimisaka motoki ta babindeko azokotia mais bokozwa mwana moko ya biso azobeta lina futi tobeteka championnat lina futi yaka mabe yaka mpe kitoko akobeta lina futi exemple lina futi azobeta aza nanu na mwa molimo to kozala professionnel to moto alongo bana esika bino bozwi botie wana mpona 10%. Sikotango botie moto ndenge botiki jo yeti sort na biso eza nini tokozwa kaka tozonga na Coupe d'Afrique awa tokolokota mingete mise toka tolokoti awa parlons un peu na éliminatoire mondial 2018 Léopard de la RDC éliminé dans le stade de Martyrs. Bah, éliminé dans le stade de Martyrs et ça m'a raté. Parce que bah aligné bah au cause de mutoza na poto abeta raté. Poka kandi pour 10%. Poka ka oza kandeko oza na relation na famille na ye. Poka ka boye bana kina bomwa bokolaka akekuna atangeli yango pe via quartier ole kisi mais bato bazo mériter musa lokola ba Jojo yeti boye bazo kipe bango. Ya biso déjà to loba non à la presse marginalisée. Ndeto vandi amuta pesi muteloko azate. Est-ce que Jojo a pesi eloko? Ayebinga te na yebiete. Na osa musa nanga ya pandisango na ba recherche na salle de sali ke na tombola na la découverte à l'élo parce que yango des concept moko ya la voix des sans voix ye moko boa kokokate alobela o awa 10% finalement bon on va faire la 10% à côté à la combien ce que équipe technique mobimba ya entraîneur 10% moi là ngana receveur tout faire combien. Donc vraiment yango tozo ko déplorer ba système mona ba 10% na bande ko so bato tungisa et bande ko na biso o bazo ko sala musala pona Congo et kende liboso. Congo TV, la meilleure chaîne web. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact @powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo TV, la meilleure chaîne web. Jogos interessantes para serem seguidos. Olha aqui mais uma oportunidade, quase quem vai para o segundo golo no jogo. Golo para Jojo, o 4-2, tem tudo para ser o resultado final. Fez no jogo, da forma como trabalhou taticamente e como lutou de sempre como estivesse 0-0. É Jojo que aparece para recarregar a bola, está mais atento e aqui muito bem na forma como reage ao lance. Perde por 4-2, pode levar a equipa depois no seu campeonato para dimensões superiores. Tem jogadores interessantes, como estava a dizer. Gostei do Jackson, gostei muito do Vitor Lira, meio defensivo, mas há outros jogadores para seguir, mas estes dois penso que têm um nível superior dentro desta equipa. É interessante.
internautes, vous abonnez à la chaîne Abino Congo Cool massivement pour y avoir intégralité ya masolo ya o itali joueur na biso to baki Jojo Yeti yende toujours continuer koloba sérieux par rapport ya ba calcul na par rapport ya mosa zo sala sali que à la découverte to mo mongongo sérieux ndé kana fisa bino to bimis ko na balabala ndela to tuna moko ya balingi ya ndembo soki ya ko za la idée par rapport à joueur na biso mbote papa on peut se présenter s'il vous plaît na kombo nanga monsieur Ezekiel zape kaka moko ya quartier vraiment na sepeli na kena. Merci beaucoup papa. Est-ce que ko za na idée ya joueur na biso moko Jojo Yeti oui na parce que biso to lui foot trop dans la biso ba jo bibali la raillé, elle en est déjà une fois dans les réseaux sociaux. Elle en est déjà, en plus, surtout naviguer trop, internet, j'ai comment déjà. Elle en a mon appel, ma intégralité, elle est vraiment il n'y a rien à dire vraiment. Merci beaucoup Ndeko Ezekiel. Par rapport à Yolande, l'appréciation dans la Moussala. L'appréciation dans la c'est un bon joueur, un bon attaquant, et puis vraiment tactique de jeu. Ça n'a pas de déplacement vraiment fantastique. As un joueur au biso Congolais tu es na kosa na mboka. Na habité bandeko ba liboso po on ba yebi ba kambara ba équipe. Donc pour ça que bandeko on a entraîneur on a ba staff équipe de ba équipe na biso na national. Ba meka pe ko tala na ba joueur ko ya biso. Ba joueur au Jojo as un joueur moko et simbeli a kota na kati équipe nationale pour appeler sa pe bilengi. A même on peut passer na kati ya Léopard. Est-ce que vous pouvez une équipe pour Betaka? Oui, na Ibiza Cosmos. Oh là là! On m'a dit que biso na bino bateau de Zaralanda quand on kendara profondeur na internet et bison de to ebité on m'a dit bokanisa qui peut-être za bison de tozo beta histoire on les appelle na molandi musu so lobby ya landa kapenda bozindo o ezali makambo na ya ndembo lenga betaka après sa appréciation na epé likanisi na ko ba ete bateau nyoso ba sélectionnera ba joueur ba continuer so mingi beti mokoloto na ministre na biso ya sport bata miso na bango likola joueur na biso Jojo pour aya pour rejoindre l'équipe nationale. Après ça, ma meilleure on va retrouver. Merci beaucoup. On va se présenter. Oui, comme on a un trésor. Ouais. Merci papa Trésor. Est-ce que vous avez une idée à jouer Moro Jojo Yeti? Jojo Yeti. Bon, on a imaginé puisque on a la réforme. Ah bon? Bon, on a la makasi, na sepila na épée, lobby, nzambe so asunga obétation na Léopard et ça abiso bien. Pour le stade martyr, na plein où ils allaient tous a remplacé place moi pour ça abiso bien pour équipe et donc il bosoté. Et c'est un Léopard fouyaza. Donc ce gars ali et ça abiso bien pour na sepila na makasi. Donc sepila na pour un bon joueur, na tala ba match ne ba action ya salara. Et ça là que bilo qu'on a fait la abiso na kacha mboka pour ça. Dans les canisina le loso qui a y na 4 équipes nationales à quoi comme maman mbongwana. Ce qu'est une équipe nationale, ils ont le coup là. Avec beaucoup de changements oyo et ça la matin na kacha mboka na biso na kati équipe nationale. Donc soka ye moi changement moi côté ya malamu donc tous les éléments boko ndia kufungama. Kwa kocha changement na pour bien zo mona na te enda o la biso moi changement. Merci beaucoup de Konara pour la biso. Merci beaucoup. Oui, là c'était bande konabiso balingi balé bazo pesa ba prestation par rapport à Jojo. Eza teke aye bana kité eza bato bazo landae nde ba sélectionneur bazo linga côté écarté na phénomène il y a 10% bino moment bande ko balobi ba pesa appréciation na bango biso na bino tozonga bongo na plateau pour la clôturer les émissions na biso qui toko ya à la découverte. Merci beaucoup. Oui, bande ko balandi bino mo boti kolanda ba appréciation ya bande ko na biso libanda bo mwenda za moi pe ba mingi po oh tozo sala ezate en différence direct ou ta ko kita pendande na terrain pour la par rapport ko yeba soki bazana likanisi mais biso nyoso tozaki ya ko kama to moni ke ba yebi pe balandela kai mais ba ngonyo soso to sangisi idée ezo bimaka idée bo moko ba benda une équipe ezali équipe nationale bino moni ava to telema to ke ko tamusa ba micro na biso na ndia ko zo ba idée ba likanisi ya baninga téléphone sonaki po tout à l'heure na ota ko pesa numéro ya téléphone ezalaki ba
réaction ya bato bazolanda biso ndenge bayoka kimbela wana esepesa ki bango koleka po ezaki pe likanisi na bango kasi na nzela ya la découverte loko eza la voix des sans voix ndo moni ke sali na bandeko wana pe bazaki na kukuba tombo mongo po baloba iyo na mokona biso lelo Doris maloba mboka yo. Merci penza la patronne, merci penza na bandeko nyonso bozolanda biso obozi pena liba kwa kolanda makambo tubombela kibino na la découverte ya lelo pona kolobela ndeko na biso Jojo yeti ozali moko na basali ndembo na mboka ya bapaya penza ngai moko ekamusi ngai takanisa kwa bana mboka bawate toyebi ete mais bana mboka ba témoigner bango moko ke ba yebi ndeko na biso Jojo yeti pona moko lelo tokoloba ke tozokende deja na kokabwa na bino mais na kotika bango bongo te tika na beta pena su mokolo to pona koloba bino bandeko baza kuna na ndako oyo ekambaka masani ya ndembo to pe sport en général na lobi boye bozwa mbela oyo tosanga oyo bomemela ngo tata mokonzi ya ekolo oyo batie bongo akambaka masano na biso nyonso ya Kinshasa oyo tobengi na kombo ya Amos Mbayo papa na biso penza bandeko ya boye to bilenge ya boye baza bilenge moko ya kotia bango maboko pe kopusa bango pembeni ya mboka kosala mosala mpona lokumu ezonga na bendele ya mboka na biso penza merci na bandeko bozolanda biso to merci na bandeko mpo balandaki biso na nzela ya bilili na biso to ya télévision na biso ya Coolman Congo Cool TV pardon naza pe mopaya na comprendre ndeko na ngai bo comprendre nga vraiment merci na bandeko balandi na ebite so na kopesa ya ngai mi baleto miso to mwa mbote pona to kabwana ko tika bango bongo te avant que na pesa onde maloba. Merci beaucoup ndeko Doris na bokoko lelo kwa bongo esaka te soko pesi mbote te se kozate yo bota na famille te pesa mbote na baya yo ba bazolanda biso pe pesa likanisi na yo suka par rapport à émission ya lelo ngai pena likanisi na ya suka pour la émission ya lelo na kosenga bandeko nga ba congolais bolandaka mingi à la découverte tango leo bandeko ya ndembo ba se retrouver c'est que bino pe bandeko bolamba ba cuisine boko se retrouver qu'un jour tona bandeko musu basaka ba différents travail loka ba maçon banani à la découverte eza pona biso nyonso tout donc na pesi na profiter mbongo mo na pesa mbote na bandeko balandanga lokola mois de Charlotte na Canada et puis na pesi ngandama Monique na Luanda malgré tout akosenga pe Luanda on a yete na koyaka na pesi mbote na pesi na Jampi na Turquie na pesi na Landry Schengen na Turquie na pesi na batu nyonso tout et puis na équipe technique ba accompagner ki biso na bosente ndeko na biso Léa première dame na pesi Stone Lombi mobala mkongo ya Tongo na pesi ndeko na biso Ezekiel na pesi pe cameraman du Saint-Esprit de Patrick Nazong Simaloba non Kozong Simaloba soki na pesi yo ngai te madame pe ala ganga la mkala ngai na pesi pe mbote madame Faloli vous landa ko bisika zali pe moi na ngai pazo na ngai oh merci beaucoup ndeko Doris na Kozong Simaloba maloba po wana pendeza bokoko ezara malamu mingi moto mombo zaka na a reconnaître yo na komona ya batonyo so saka malamu mingi mokola lelo ezaki à la découverte autolobela qui plus portrait ya ndeko na biso Jojo Yeti wazali nationalité congolaise après azako évoluer na équipe o ezali Cosmos ezali équipe ya asiatique ya bato ya Libana nda saka esika sanikara mosana ya ndembo nde to baki to lobela epe to monaki appréciation ya bandeko mosusu pe na bino bato bolandaki ba image batiki bilenge basi pe balobi bilenge basi likambo ko kamwa ba mekai pe koloba ko pesa likanisi na bango pona ndeko na biso ya kokanga o ezali leçon attirer mokona lelo koloba ete nyonso ozomona o ezali makambo ya fraude ezali elongo bani te po mokonzi ya mboka aboya yango bino bato boza ngambo ya 10% botika bopesa chance na bato bazosala misala bango po mboka biso ekende liboso. Je dis merci à notre boss Papi Destien depuis Londres, merci à sa femme Matondo, merci à notre bébé préféré, merci et à bébé la biso peso asika na lingi bino mingi bo s'abonner massivement na chaîne na bino Congo Cool TV sans oublier balobisa pa mitingu na kina la eza koinda Yannick Bamba Chibambalo wana boye tokutani na numéro ya sika mbote na mabota na biso. Congo Cool TV, la meilleure chaîne. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale
pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de commerce. Pour s'abonner massivement na Congo Cool